Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Oya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala. Congo, bokomona pamba, lobi, bokolula yango. esengo na ngai ezalaka komona bino ebele boye liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda info plus HD mbote batata bamama bandeko bino nyonso oyo bozwi lisusu occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo tofungola basango na biso mpona koyebisa bino ke 126e réunion ya conseil des ministres ezalaki bongo président epai ya ye moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe compte rendu na yango esalemi bongo epai ya porte-parole ya gouvernement ministre ya communication excellence Patrick Muyaya Bolanda. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 23 février 2024 la 126e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur un seul point. Essentiellement, la restitution de sa participation, les 17 et 18 février 2024 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Le président de la République a indiqué que l'éducation représente une priorité pour laquelle de nombreuses avancées ont pu être enregistrées dans notre pays. Parmi celles-ci, il a évoqué notamment le programme de la gratuité de l'enseignement, de base mis en œuvre au cours de la précédente législature, programme à étendre à l'enseignement secondaire, mais également à en renforcer les conditions de possibilité. Réagissant au rapport concernant les activités du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, le président de la République a rappelé le rôle trouble joué par le Rwanda dans la déstabilisation de notre pays, remarqué à travers le déploiement de l'armée rwandaise sur le territoire congolais en appui au mouvement terroriste M23. Le Rwanda demeure un obstacle au retour de la paix dans le Nord Kivu, en raison de ses ambitions hégémonistes qui le conduisent à vouloir transformer cette partie inaliénable du territoire national en colonie d'exploitation et de peuplement. Face à cet état de fait, le président de la République a appelé l'Union africaine à la mise en œuvre effective du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, qui reste à ce jour la seule voie admise par tous pour le règlement de la crise actuelle. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la situation de la conjoncture économique du pays dans un contexte international de persistance de risques liés à des tensions géopolitiques et géostratégiques, ainsi qu'aux effets anticipés du dérèglement climatique dans la plupart des zones de production. tozongala na nsima moke mpona koyebisa bino ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo liboso ya bapanzi sango ya mboka mpe international arepondaki na bakestion na bango kasi bolanda extrait ya question moko oyo batunaki ye mpona justice ya mboka na biso. Likambo oyo olobi ezali ya motuya makasi ezali oyo ya justice. Mboka na biso soki justice ezali malamu te mboka ekotombama te. Président ya conseil supérieur na biso ya magistrature ye matoi na ye elemba na makelele na ngai. Na loba na ye mbala na mbala likambo oyo nalingi komona na mboka oyo justice esala mosala na yango ndenge elongo bami. C'est vrai bazoloba ke bakangaka bato batiki bango ou bien mais c'est normal. Soko kangi moto lobi ka yibi mais au démontrer yango te comment
garder Karanaboloko. Il faut bimisae. Donc, il faut qu'on arrive dans ce pays, dans la situation oyo, tout le monde a kabisika na bamboka justice et salaka, ce bokangi motopo ayibi, botali pe wala biloko ayibi, soit à sombi nango boye, soit mbongo yango yango wana, bo récupérer yango à sali boloko. Oh, j'ai l'impression que balobaka muto ayibi, mais oyoka bamoni atelo côté, tant on mosu pe yaki a solo ayibaki, akovana boloko sanza tombula simana yango abimi a profiter sous kaka na babilo ne wana oya. Alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond na justice na biso na senga ki penza na conseil supérieur à magistrature batala yango malamu batala pe likambo ya honneur parce que biso pe na Congo to kana facilité ya kobenga moto moyibi okalika mokea moyibi. Oui, mais attention, Moïbi, c'est grave, les qualifications, il y a ma béming, il y a sa vie à moto, libéla. Justice n'a pas de problème, n'a pas de raison. Mais les amosa n'a pas autorité, il y a ça de sorte que solution est vraiment nécessaire. Totika la kaka wana epai wapi président de la République répondaki na ba question kasi mutuna mususu etuna melaki epona kolobaki ye alobaki moindre escarmouche a ko déclencher guerre contre Rwanda metilelo et là comment côté ezo salema boyoka réponse ya président de la République. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président Joao Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire qu'il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible, les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Info plus HD Centre zobenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média ya kakozwa formation ya malonga po okoma professionnel. Info plus HD Centre fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info plus HD Centre, bazo pesa ba formation lokola, ya prise de vie, okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezo pesa ma kitoko. Bongo po na régie télé, na Info plus HD Centre, formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone, wana kutu jemuke na Info plus HD Centre. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezo pesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe
pe kosala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka kosala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona kokoma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Na Info Plus HD Centre bazofisa formation kitoko bolanda moko ya ba oyo ayekola kibongo montage vidéo ndenge asali démonstration na yango. Awa na centre de formation Info Plus HD bazopesa ba formation ya qualité ya ba logiciel moko ya malamu e ko permettre na yo osala musala na yo partout pe kitoko penza. Sur le plan pratique kutu kolobate parce que awa na Info Plus HD ba pesa ka pratique na bango kitoko makasi. Leo na kolakisa bino moko ya ba logiciel na biso to bengi na kombo ya Adobe Premiere Pro na version yango ya sika ya 2023. Oyo ezali bongo fenêtre de projet. Na kati na fenêtre de projet, belema nyonso to importa ko yutaka libanda e fanda kande awa na kati ya fenêtre de projet. Aprende to memi yango awa na séquence de montage. Na kati na séquence de montage, tozali bongo na ba piste ya audio pe vidéo. Tango to montaka ba elema na biso awa na séquence de montage, et s'affichera awa na moniteur du programme. Oyo ezali bongo montage elema ona uti ko sala. Siko nazola kisabino lenge ni basala ka rendu final. Ezali bongo rendu final élément na uti ko sala na bengi yo muto fanda na ndako anene loko osala te yaka posa lolenge nga na uti ko sala obomoni eza muke ona yebi eza tellement ebeli. Tokende bongo na Assemblée nationale pona koyebisa bino que installation ya bureau ya commission spéciale chargée de l'élaboration et règlement d'intérieur ya Assemblée nationale et salema kibongo epai ya président provisoire ya Assemblée nationale honorable Christophe Mbosonko Diampwanga. Président du bureau provisoire et Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosonkodia, a procédé à la installation et bureau et commission spéciale chargée à élaboration et règlement d'intérieur et Assemblée nationale. Boye bakke commission Oyo, eza présidé na député Jacques Joli Oyo azali eli ya Boende na province ya Tchouapwa. Pe azali professeur ya droit na ba université ebele, aza parlementaire moko expérimenté, pe aza réélu député azalaka pe sénateur na 2007 ti na 2018. Kasi premier vice-président ya commission Oyo ezabongo député Ogika Lonju Eli ya Tchangu, yepe azalaki réélu pe aza maître avocat na baro ya Kinshasa Matete. Azali sous premier vice-président ya parti Action Commune pour la République ACR na Mokuse. Denis Kashoba azabongo deuxième vice-président ya commission Oyo pe azaka ka membre moko ya opposition na bureau ya commission
commission oyo. Pe aza reli ya Kambov kuna na Okatanga, pe membre ya Ensemble pour la République parti ya Moïse Katumbi. Pe rapporteur ya commission oyo eza bongo Madame Geneviève Inagosi mwasi se moko na kati ya commission oyo, pe aza eli ya Wamba kuna na province ya Otuele, pe eza troisième fois azala réélu na circonscription oyo, pe na législative précédente azalaka ti na rupture ya FCC Cash, azalaka rapporteur ya commission politique administrative et juridique ya Assemblée nationale. Pe Madame Inagosi azalaka ministre ya JAR na gouvernement ya Matata Mponyo. Pe Bulo Bobutu Christophe aza nouvelle élu pe membre ya commission oyo, aza bongo rapporteur adjoint ya commission oyo. Pe aza eli ya Bikoro na Équateur. Na législatif oyo eleki azalaka pe na Assemblée nationale mais lokola député te, kasi azalaka conseiller politique ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia. Na yango boyeba ke élection pe installation ya bureau définitif ya Assemblée nationale, ba député bakoki kosala nyonso po basilisa ordre du jour du 5 à 10 jours avant le 15 mars, jour ya dévocation ya session ordinaire ya mars 2024. Oumela la maladie na yoto poza empoisonné tika na ebisa que centre hospitalier Kafek eza toujours wana ezo benga yo obeta tour kuna okozwa lobiko. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo na yebisa kiyo mema ngai papa mema okozwa solution za la kimia kisasa basela kate ata bamoni mutata malade Zambika kwa lusolo. Vous allez poser tout le monde docteur. Ça la fiche à consultation. Problème ça t'es pas ça la fiche. Superman papa. Superman. Âge. Une année et demie. Une année et demie. Vous savez pas âge na yote papa ça na mbula. Ngala yebeli azala 48 et demi. Est-ce que yukato? Température. Ah, c'est soit papa. Attention précis 12. Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, il y a un pas moyen. Docteur, ils ont eu comme un collègue, ils ont eu Katibien, ils ont eu Papa Superman. Docteur. Et si vous avez Zalana Kimia, na yoki, ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont un centre hospitalier Kafek. Tous ont une machine où babengaka prophète. Tous ont 50 malades dans zot. Nyo se kobima. Ndeko zotanga o koto AVC, koto Mkongo pasi, koto ezozika, nyos ekobima na nzela ya prophète. Omoni sorte ya machine oyo. Docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge. Nde akendaki ko découvrir machine oyo tozo benga lelo prophète ayeba ka makambo ezoya soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter soki maladie oyo ewumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste po awa ezala mindele baya ko traiter awa tellement que machine wana mundele achie mayele na ye nyonso na kati na yango azo yeba azo détecter ba malade nyonso sans mutape sa plainte otata nzambe pe machine oyo et ça la coopération sans cicatrice mutazalaki na hernie oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo et ça l'opération ezala o miome o basi bazo nyoko ma mususu bazo vanda na yango kambule belé bazo botati na centre hospitalier Kafek oye bakosala l'opération sans cicatrice telema sikoyo okota na machine ozotala sikoyo kuna na écran nde ozobuna kuna ne détecter genre luka ba maladie nzoto mobimba ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà ezala mutazana AVC ezala mutazana poison surtout poison ato tika na 2 minutes ya liwa yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo awa machine eza ebele surtout machine oyo to bengi prophète papa yango ne suka nazangi mubimba
umoni meme ndreko na yo musuta zana kuna na province soki ya nini benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke iza na veni Ngindu numéro 5 quartier Yolo Ezo kaka na rond-point. Info Plus HD 113 obenga toujours yo mutolingo koma professionnel ya média ya kakozwa formation ya malonga po okoma professionnel. Info Plus HD 113 fongoli ba porte na yango pona yo mutu olingo koma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus HD 113 bazo pesa ba formation lokola ya prise de vie okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezopesa ma kitoko. Bongo pona régie télé. Na Info Plus HD 113 formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo pona pilotage ya drone wana kutu jemuke na Info Plus HD 113. Côté journalisme kobanga na yo te po formation na yango ezopesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus HD Centre eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus HD Centre eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus HD Centre okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus HD Centre. Info Plus HD Centre ezokomisa bato utile na société. Les fous du français allez album oyo bandeko les français par la musique batie na marché pour améliorer langue française na minoko ya bana na biso. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Q. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, U, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Invité du jour, il y a la rédaction, il y a Info Plus HD proposé bidon élément oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Boyebi français na mboka oyo, langue enseignement. Ye azali tilo azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève. Atangisi mbola ebele, mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kita be ko kita. Il a eu idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui yango wana vraiment faut féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana zo kitabe ko kita. Na leisa bango siko na musique. Allez, sikoyo ye akotisi banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo ezala ba vidéo na yango peso ko tali na audio oyo contenu nango ezap lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein? Et bien faut baser ma bomane, les fous du français, les fous du français, 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, azako Mbappé, ba notion mosusu maté les kana classe les 4 points cardinaux. On est allé cours de français et mes géographie. Nous c'est ça kana kati. Et ça 8 chansons mobimba, mais ce côté nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça dans l'album français est langue enseignement. Français est langue officielle au niveau administration. Et français ce que tu bien au niveau ya mboka français ezali et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na ba to mususu o ba bilinga la tête par exemple na ke France na ke Canada na ke Côte d'Ivoire na ke Congo Brazzaville ici Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le balingala mboko ba le balingala té ba le ba swahili té o ba le ba ka qui congoté o ba le ba chiluba té na ko le ba na français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales.
Donc ils ont intérêt à n'importe quoi maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de quoi encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français malam à partir à l'école. Il y a moi toujours que à disposition. Il y a baboti pour na bana na niveau andako. Puis na niveau à école. Na niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a une leçon, on a tout ça, une vidéo, tout ça, et ça, on va dans la classe. On m'a donné à maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba ndenge beaucoup consommer ango ndenge beaucoup encourager ndeko na biso na awande elaksike tokomina suka ya Info Plus HD alelo. Merci na confiance et fidélité oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci l'équipe technique ou rédactionnelle ya Info Plus HD la musala kitoko basaeli bino. Un grand merci na les valables mutomoko bien ngala benga kai papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba soki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheter lita ayete ngai na bino tokuta na kaka awa. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi mbokolula yango.